Oui, mon frère journaliste, le peu que dans le corps de Christ, il y a une doctrine. Et belé, oye botami, lelo, ezali kopesa vraiment yiki, ezo kotisa désordre makasi na kati ya bananzambe. Fois église, ils ont un problème parce que Saint-Esprit de source, azali korenye na kati église était. Et chite église, tout le monde a chite église, tout le monde a diable a commis qu'on soit place à église. Juste là, non, on a dit que vous les serviteurs du moment, on a dit que vous avez une distraction. Donc, on a dit que le bango bazana nzambe. Nzambe zate, ezaba markiona, ezaba fausse prophétie, ezaba miracle, ezaba makambo belé zakata Salem. Tout ça, ezali pour embrier peuple de Dieu, nakata ba érigi, nakata ba rere. Oh, par rapport, il a fait oser passer par pasteur Barouti dans l'IFO codiciaire. C'est déjà biso que ebele bazana kata ba rere. Jamais il y a comparé Jésus-Christ na Branham. Branham c'est un prophète comme tout autre prophète. Je vois les folie. Il y a folie. Troisième chose, ils allaient aux Angakoyeba importance il y a sainte doctrine. C'était en hypocrisie. Surtout l'année 2016 tout ça. C'est dire nyoswana ezaki banze momoko ezaki lokuta nini eko kozala kolakisa kende mundele aza plus grand que biso eza par rapport ya ba makamosus oyo moni ndeko autu kolakela or ya za mona kolakela père mabete donc automatiquement il aza déjà na se ya malédiction. Je veux dire que il moko aza na se ya malédiction parce que un homme de Dieu le kola barouti aza grand à côté jamais kozala maudit par le petit parce que ça va supérieur ou azali ko pambola ba inférieur. Tala doctrine branhamiste biso nous sommes des chrétiens qui veut dire tous en lié à Jésus Christ mais bango bazali lié à Branham. Branham qui était une personne comme Batunyos comme Eli comme Moïse mais le lieu des églises bazo ba que Branham azanzambe mais c'est la folie c'est le makamuna nzambe akei mais bango batikale ba komisier nzambe ami bengi ba nki bangiste. Même na kati ya Bible ngimangise eza compliqué okuta ngote mango nzambe mukolo nini kimango natana ike kimango amebenga nzambe un prophète de Dieu aleki na époque na balongo wana balobe sainte dans lobi ngala zo tuto yo botanga ba komo église ngai to ke malemi parce que to komo chite to ke ni malemi yo so ebsanga azoki azati to ke baramiste cet espace ato azati. Il n'y en a pas parce que ce qui se passe maintenant, pour votre information, cet espace Azati. Oh, il y a autre le foc du ciel. Est-ce que Saint-Esprit a dans l'église na bango? Azati. Église Liloba. Cet espace Azati Azati. Saint-Esprit na kati Liloba. Azati Azati. Là où il y a Azamwana motote po akosangai. Abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Efada. Thank you, Fada, cher ami fidèle. Balandinyo sont toujours. Bonsoir, Kalibakwa, quand d'habitude, na kacha chaîne Abino. Yali Nazarien TV, na kada émission Abino. Table sainte, et ça présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci, une équipe Mobimba. Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante du dit Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci. Na Jires, Ozan Sima Caméra, pourquoi pas.
à Alain Kiakala, le beau Kanzambe, aux en régie. Le table scène dans un moko, il y a pasteur, il y a comme la pasteur, voilà ça. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant d'abord présenter l'homme de Dieu, l'ancien à la régie et pas Alain Kiakala, le beau Kanzambe, Achilanga, Chant Edifia, Bananzam, Achila Bissokutu, Chant Edifia, Bananzam, Oisala Bananzam, le Kumu. Le Sako Mokondi à la servante dédiée, Maman Tiffany Mokwa, et puis on se retrouve après cette chanson. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe lo sako. Lo sako, lo sako, lo sako. Lo sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga bu. Tozosonga bu. Tozosonga tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi libar, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? C'est la géresse au Azas ma caméra pour la caméra présenter l'homme dédié les pasteurs Walesa vous avez branché connecté dans cette émission vous avez vraiment édifié grâce à Nzambe qui est la bio dans émission on nous sur la émission toujours pourquoi pas abonner la mission dans la géresse à fond la caméra présenter l'homme dédié bonjour à l'homme dédié bonjour papa santé Denini on santé Zabia na Sangolo na Nzambe Zamba Osala. Zamba Osala. Je dis. Ok, moi j'ai dit par rapport à Batunyo so bazui libako à Rolando en ce moment dans les Nazariens TV. Alors, nazali ko pesa Batunyo so mbote o bazali kolanda biso na musika que le bon Dieu vous bénisse que le vous comble de sa sagesse et de sa faveur divine. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu Babi que non toute chose commence par la prière. Vu que les émissions chrétiennes, on ne peut pas commencer cette émission parce que la Bible nous dit toute chose commence par la prière. Moi, prière, moi, il y a quelques minutes par rapport à abonner au Azul, par rapport à bateau, nous sommes dans la mission en ce moment. Priez-moi quelques minutes pour édifier. Alors, merci pour la grâce. Tout ce moment, on a siamo boko na yo, moi le centre Kamba biso peut édifier biso Nathan lokola oyo. Tout éliminer ce monde de ténèbres, bah on nous a kolanda biso émission quelle que soit et si kabazwami bazala béni touché par la puissance glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père Tolobi. Amen. Amen, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? L'autre monde dans le corps du Christ, tout le monde est koinana. Tout le monde dans le corps du Christ, tout le monde a poison. Tout le monde dans le corps du Christ, tout le monde a kobomana. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ?
Oui, mon frère journaliste, le problème est que dans le corps de Christ, il y en a une doctrine. Et belé, oye botami, lelo, ezali kopesa vraiment yiki. Ezo kotisa désordre makasi na kati ya bananzambe. Kobo santé na mokanda ya 2 Timothée 3 déjà. Votre Paul a dit, koloba makambo que au dernier temps, au moins na bato comme ba égoïste, ba fanfaron, il y a beaucoup. Ba blasphémité, bato ko bimana ndenge pour ba baby c'est toujours doctrine christique. Et c'est pourquoi aux hommes lelo église, il y a beaucoup fois église, ils ont un problème parce que Saint-Esprit de source azali ko na kati église. C'est pour aux hommes na ba yiki ya ba poison tout ça, ils à cause il y a cupidité à cause ya ba erreur oyo et côté pa ya ba lakisi ya makambo nzambe et côté ya ba lakisi ya nzambe. Mais l'homme de Dieu tozonga mom ki na Bible yeso ba ndao te ya biso bolingo ninga na yo ko milinga. Mais tant que bino bakambi et tant que bino ba chef tout le monde entre vous bolinga na te. Alors nous les brebis, tous années, tant que nous bino no bato, on zamba chebi no bokamba peuple na yi, bolingate. Alors son na biso ba brebis aux alandérini. C'est là où il y a un problème pour le moment. Toujours comprendre un peu bisoté, exacté biso ban sauté. Il y en a ba oyo ba lingana kate, il y a pe na ba oyo bazan amour ya ko linga pe bato mususu. Et belé bolingwana ezali susute à cause ya ba élévation ko welela so moni mutoto mwami amemi makamuna ndenge muso ba jalousie na yaka. Mais ce n'est pas dire que batu nyonso ba inanité non. Yana ba OEP ba linganaki bazo sala selon la parole de Dieu. Yana ba oyo bazana ba monde mususu weza monde ya nzambete o bazo sala le contraire probablement toujours des autres dans la doctrine christique. C'est la raison pour laquelle on comprend que non ezaka bango nyoso te bolingo pa ya batu mususu bazali ko pratiquer ngo selon la parole de Dieu mais ba mususu bazali dehors il y a parole de Dieu. Et c'est pourquoi au monde que non kuna problème c'est vrai qu'il y a kuna problème mais tout le monde a chite église hein tout le monde a chite église tout le monde a diable a commis qu'on soit place à église. Juste là, non, on a dit que vous les serviteurs du bon, on a dit que vous avez une distraction. Parce que le diable a dit que quelle position, comment vous avez élevé, que dans mon chute église, c'est comme si ça, il doit être dit que vous avez qui bah ouais, vous n'êtes pas choisi pour comique bon, parce que ce que vous avez on à choisir yo. Il faut aller là, béni bolingo, mais tout le monde a place à l'église et l'on déjà. Église et d'autres shit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, merci mon frère. La réponse est ceci. Église, il y a Congo, nous avons un problème. D'abord, les alliés sur les doctrines, et puis, diable a zali ko régner, le lengoza koloba, la carte église à Congo, par rapport à envie et par rapport à matériel. Et Kobo, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs pasteurs, baza basala nzambe te et belé ya batolelo bakoti makamwa nzambe baza ba homme de Dieu te baza bato loge. Il y a des pasteurs oyo lelo bazo sala publicité ya diable prévane que yo kaka mateya bazali côté ya peut-être manière oyo makambo ezali ko leka o comprendre que par rapport ya makambo bazali côté na o bazali ko sala ya ndemo côté. C'est pourquoi ba serviteur ya diable lokola ba komi belé. Tous les hommes de Dieu ne sont plus appelés par Dieu et belé bangomo ba mi bengi basala nzambe ba côté simbité ba simbi ba loge à travers biloko wana okomona mitia mabe et ça sur contre ba o bazo sala nzambe na bosolo pe na ba o bazo sala nzambe na kati ya lukuta. Et c'est pourquoi ozomona bato lukuta lelo nde bazali ko yana ba influence ya ko linga ko lakisa bato lokola bango bazana nzambe nzoka nzambe zate eza ba makiona eza ba fausse prophétie eza ba miracle eza ba makambo belé za kati ya Jerusalem. Tout ça ezali pona ko embrier peuple de Dieu na kati ya ba hérésie na kati ya barrière oh bazali kati ya ko bongisa déjà peuple mususu na kati ya libunga na kati ya perdition na kati ya apostasie. C'est pourquoi je moi na bolingo lelo ebele na kati église ezali te bato azali ko yinana pourquoi pour biso soit en disant ba serviteur de Dieu kati na biso bolingo ezate par rapport il y a tozana deux serviteurs ba o ya diable bazali ba benga yo ya nzambe pe bazali tant yo kolingo respecter nzambe kuna
c'est le contraire. C'est la raison pour laquelle ma beza kokota na kati église Saint-Esprit azali sur l'église était. Bakimi Saint-Esprit. Bakimi Saint-Esprit. OK, l'homme de Dieu tout sur la baba par rapport il a fait oser passer par pasteur Barouti na l'ifoko du ciel. O to yebi bangono so basale la bandimaka bandimelaka. Basami bazara bato église moko lelo tomoni lelo l'ifoko du ciel a sali interview abambe quelque part. Sali vidéo a rebi que non na ko choqué bino lelo ngana lingaka ki non c'est na lingaka Branham mingi veut m'excuser na lingaka Branham mingi koleka Jésus atie Branham la première position otoyebi lelo il faut que dise ba musique na édifier batu ba musique il faut que dise batu ba belé ba bongo la motema mais lelo azolo balalika ko sala propos ba que non ye alingaka Atie Nzambe la deuxième position, Atie Branham la première position. Et tant que l'homme de Dieu, au moni pas n'est pas oyo nani pasteur il faut qu'on la salle. Donc de ma part, moi je vois ça premièrement c'est ça fanatisme. Fanatisme. Deuxième chose, je vois les folie. Il y a folie. Troisième chose, ils allaient aux angakoyeba importance il y a sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle Oya Outi Kosala, les allés côté c'est déjà biso que ebele bazana katia barreur. Bazana katia ko demeure na katia erreur. Jamais il y a beaucoup comparé Jésus-Christ na Branham. Branham c'est un prophète comme tout autre prophète. Jamais beaucoup on a pris une position té. Peut-être batumsu ba simba biloko mosusu ba ko linga ba changer makambo et puis n'attend il y a Branham atikala jamais yemoko mibenga nzambe. Mais je ne sais pas par quelle motivation, par quel esprit il a été conduit, par quel esprit pour aloba makambo a uti koloba. Or kalabana ko yembela nzambe abana ko adorer nzambe. Ça veut dire tout ce que abana ko sala les aïe makambo nzambe te et ça peut-être ba makambo lukuta abana ko sala parce que les autres comprendre le vrai sens na ye et zali o yazali ko tester le que Branham aza première position par rapport à Jésus-Christ. Déjà, il y a un autre fanatisme. On a déjà peut-être, je ne sais pas, ce qui a mélangé le conini. Est-ce que le pasteur il faut que du ciel à quoi il met les locaux? Mais, je me comprends, peut-être à cause de la mêlée, et il n'a même esprit pour abandonner le contraire. La parole de Dieu. Parce que il y a les contraires. Parce que le lobby, que si la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh ma bolongo nyon se sensani engu mamela. Ça veut dire que même si il y a Jésus-Christ, c'était en hypocrisie. Surtout l'année 2016, tout ça. Ça veut dire que nyon soana, ezaki banze momogo, ezaki luguta. Ça veut dire que le lot aussi comprend que les serviteurs en Zambete, automatiquement pour naïa za serviteur il y a Branham. Mais ça cause de récompense n'est pas Branham. Mais l'homme de Dieu le tout monde église Branhamiste nyonso ko attaquer pasteur na biso Barouti ndenge Barouti alobaki que non ndenge prophétie ya Branham alobaki que non ba mindele baza supérieur na biso le prophète le pasteur Barouti alobaki que non ma prophétie ya Branham aloba pas pourquoi ya Branham ezaki eza vérité biso ba mindele to zane moko l'autre comme on a plus loin tout le monde il faut qu'on dise quoi ko maudire pasteur Baouti Branham c'est ma besu baluk bazoko ba maudire ye est-ce qu'il y a un biblique pour maudire déjà c'est une erreur et manque de respect à un homme de Dieu que je respecte beaucoup, Papa Barouti Kasongo, et oyo ndeko agir encore d'une manière antagonique que ça vraiment le lingue singalité ce qui Papa Barouti a lobby le kambuya mundele a plus grand que noir até mais eza lokotate Papa a lobby et loko oyemo ko moni eza réel par rapport ya poto zana ngona mundele ni nego kozala kolakisa kende mundele aza plus grand que biso eza par rapport ya ba makamosus oyo moni ndeko autu ko lakela or ya za mona ko kolakela père mabete donc automatiquement il a déjà nassé en malédiction il est mort déjà nassé en malédiction il a koyi kolakela
un grand homme lokola baruti te pour y a un temps où il y a yembela Jésus-Christ na kata temple à baruti. Donc tout cela c'était des flatteries. To abanda ko yembela nzambe, to abanda ko respecter par hypocrisie. Oh, oyo makamba pa baruti à lobby, eza nango na mabe na kati te. Mundela za plus grand par rapport à quoi? Oya ko za la plus grand, eza par rapport à quoi? Donc on a outil ko biso na bandeleza fanatisme peut-être eza eloko moko peut-être azali ko linga asala po bato batia eka ya ko détruire to ko lakela mosala nzambe mabe. Là je m'aimerais dire que yemoko azana sa malédiction parce que un homme de Dieu le kola baruti azagra akotika jamais ko zala maudit par le petit parce que ça ba supérieur ou azali ko pambola ba inférieur. Donc par rapport à agissement wana ndeko nabiso asali vraiment mbeba munene. Eza vraiment biblique te ou asali wana. Mais pourtant la pasteur Baruti il faut codiciel comment on a ndenge ba comme ko attaquer le lot tout le monde ba branamiste. Est-ce que d'abord on d'abord église branamiste? D'abord quand on parle de l'église branamiste c'est hors biblique. Ce n'est pas église branamiste. Ça veut dire ne sont plus des chrétiens. Ce sont des branamistes dont liés de Branham. Vous comprenez? Église branamiste est à la cate. Église branamiste est à la cate, mais bon, c'est une erreur, mon frère. C'est une erreur. Dans leur journal, il y a des hérésies. Il y a plusieurs erreurs. Il a fait vous dans votre église, dans mon beauté à côté. Bon baté en autant de l'affaire et pentez-vous sur mon pays habillement la bango bachara beauté balata ranine mais au bino la carte église na bino ba chrétien ou bien ba chrétien ça vous croyez que en prêchant la repentance et ça c'est qui veut dire que bango baza na dans le bon et baza na kati ya faux ba branamiste baza na kati ya faux comment il y a pouvez oui baza na kati ya faux pourquoi parce que bazu muntu ba commissaire lokola Nzambe na bango. Automatiquement dans la Bible, il y a déjà quelque chose autre chose idolâtrie. Nata ya yemoko Branham atika jamais comme bien Nzambe te. Bako lata ba robe, ba nzamba la milai. Bako ko sa su bazo salana, mais bazo tamula ebele ba Branham so tamula mabe. Ce n'est pas par rapport à leur apparence. Oyo ko loba ke non bazo ba Nzambe. Et puis tala doctrine branamiste, biso nous sommes des chrétiens, qui veut dire tous liés à Jésus Christ. Mais bango baza lié à Branham. Branham qui était une personne comme Batunios, comme Eli, comme Moïse, mais le lieu des églises que Branham a Nzambe. Mais c'est la folie. Branham a kotikala jamais ko Nzambe. C'est un prophète comme moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Vous avez nakati ba biloko wana ba rebelle zanakati. Et c'est pourquoi pour votre information comment que ba église belé botaminase quand nakata ba branamiste wana comment les aba message de temps de la fin mais nakata so côté ba mo ko sa ba mungu ba so ba bilo webele mais mungu pe bino ba chrétien bo sali la rango l'homme de Dieu mais bino bo sali la mungu te bo sali la ba jité bo sali la mama ité toujours sali la tour par rapport à révélation bon on peut pas ça sur la révélation quelle révélation temps de la fin oh bazoi ba comment copier biloko mususu oyo eza nakata doctrine na bango te bazo copier biloko mususu nena yeko révéler bango Branham asi akufona ya ko révéler bango biloko wango donc Branham akufi assez quoi ko pesa révélation ba mungu na ba mai parce que bango déjà en dehors ya o bazo boya bazo mbenga ba Branhamis bazo déjà en dehors ya doctrine christique sur révélation wana bazo zongo wapi ba koma ko copier biloko nyonso baza en dehors ya ba makambo ba Branhamiste yana ba biloko musufoko reprocher bango ebele na katikati bazaka ta kosala eza en dehors il y a parole ya ensemble ce sont des chrétiens branamistes non ouais, ça même dans la Bible ça n'existe pas ouais si je comprends bien au taquer maman bakimbangiste mais je comprends bien au taquer maman directement bakimbangiste mais bango ba komisi déjà Branham kimbango nzambe mukolo nini kimbango natana ike kimbango amibenga nzambe un prophète de Dieu à l'époque na sali makamuna nzambe akei mais bango batikale ba komisiye nzambe amibengi ba kimbangiste même na kati ya Bible kimangiste eza compliqué okuta ngote
mais on va passer à Congo Kimbangi ça l'église est en Zambé mais sauta libé ba komani l'église Kimbangiste église pardon ba komara église de Jésus-Christ envoyée par Simon Kimbangu. Mais il y a des choses qui se fait na katikati wana oyo eza bonzambe te ba tie comme nzambe mais bazo sa bukoko ebele eza na kati ya ba commissaire Kimbangu nzambe. Nous sommes juste des chrétiens mais bango baza ba chrétiens qui manguistes. On se comprend déjà que na katikati il y a des choses. Biso toza ba chrétiens par rapport à Christ. Mais bango baza ba chrétien par rapport à Kimbangu. Mais déjà il y a l'idolâtrie na kati et puis so okoti kuna na bilo ba cérémonie ba salak okokota na makolungulu na temple. Mais qui veut dire quoi? C'est parce que mukolo oyo Moïse akutana nzambe nzambe azo yebisa ye que c'est lié, c'est un lié sacré. Ouais. Okokota na mapapa te. Dans l'Ancien Testament, et tikala pona bango na présence en Zambie faut balo na mapapa. Est-ce que mapapa na eza oyo Moïse alongolaki to ezani? Mais on mona que eza déjà folie sacré. Lié sacré mapapa na eza mapapa bazo longolelo avant que mangisa côté l'église pas na mapapa. Mais c'est que ce qu'on peut dire c'est que c'est botek ça biso Ancien Testament te. Peut-être que ça doit Ancien Testament te boza toujours basé dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres choses. Oyo zanakati Ancien Testament papa na Nouveau Testament Christ aye okosa elangote par rapport ya ba doctrine na ba musu ba sala na kati ya ba kimangiste au comprendre que il y a d'autres choses eza par rapport eza na kati ya bunzambete eza na kati ya bunzambete chrétien c'est pas la doctrine christique. Mais chrétien qui manguiste, ça veut dire qu'il y a une doctrine aussi contraire par rapport à Christ Nakati. Et c'est pourquoi, au moins, na bango ba blomo so basalaka, bien aimé, ils ont vraiment dignité ya kolo bango mais nzamba sunga. Okuta mususu non, monsieur Togolais te ba ko pesa exemple na bango. Mais soko tangi na mokana de Timothée okuta ke bilo mususu batozo mais ba doctrine na bango. Pour pas comme sango sujet ya baton so bana ko sailango. Vous comprenez? Okuta so tali makambo nzambe na moment où yekoti désordre belle. Kasi bino ba pasteur beaucoup de désordre. Non pas passer ba passer nyonso ba passer nyonso ba côté désordre, il y a des faux pasteurs. Boma côté la Bible nous dit ba bino fait bino ça va tout faire. Mais bino boma oteka. Un homme de Dieu. Côté boma oteka évangile. Avant mutoza bénédiction faut yakana boye somba mungwa oyo na oteka yango mai il y a des pasteurs soifés de l'argent au basa la biloko wana yo sala yango te moi je ne le fais pas na ko vendre mungwa te oteka mai na église non okota ngote oteka jine église na oteka ngote na teka ngote ce qui pour ça là oui nazo sala ngo par rapport à révélation pe eza par rapport au pesa mbongo. Par rapport à soifé et aujourd'hui nous avons des chrétiens primaturés. Ba chrétiens bazala mature tena makamabunzambe bazali ko se précipiter parce que pourquoi parce que ba faux pasteur faux prophète assez va comprendre que muntu po misambo un faux spectacle et c'est pour bazo même la bango ba spectacle ba misambo le long place ba ndimias église à solo ezali moyen bato misambo ezate mais soit comme place spectacle ezali pesa ba ko sala. Ce sont des chrétiens primaturés. Oh, baza maturité. 1. Bana Saint-Esprit. 2. Œuvre Saint-Esprit. C'est pourquoi baza manipulé par de faux pasteurs, de faux prophètes, docteurs, au baye na ba système na bango, ba ju ba système na ba imposer na quatre église, peuple azali ko sala biloko wana. De ma part na linga ko yebisa peuple de Dieu nyonso, ba luka ko zongisa Saint-Esprit na kati na bango. Balanda sentiment parce que dans notre pays ou dans le monde entier pour le moment, il y a de faux pasteurs, de faux serviteurs. Tous ne sont plus appelés de Dieu. Parce qu'on a des églises, au Saint-Esprit Zati. Il y a des églises au Saint-Esprit Azati. Net banane. Oh, mais toi qui n'étais l'homme de Dieu, bah il m'a pour la vie. Maman il est là mais tout solo là. Peut-être on a vu tout solo là, tout bah il m'a pour. Il y a des églises au Saint-Esprit Azalakate. Toko ya babango, toko ya ba église hein. Vous comprenez? Saint-Esprit Azalakate, ba sala makambo selon bango.
cette espèce à la raté mais yebisanga église ni ko cette espèce à la raté ah wana zoli polémique mais il y a dans l'église et belé la on va nzambe te to sunga peuple de Dieu il y a église que non cette espèce à te ko za mutu so ala na biso en ce moment bien église nga cette espèce à na longo na kete na église ya mutu tel ah pasteur wa di vient na telle église na ye mais yo skoto sko zo boma est-ce que bon yeba mais ba yeba ba bible le dit bien que ah mutu ta so ala nzambe ba wa ba lobi so na saint esprit to koyeba bango na nzela misaya na bango dans une église oyo makambo ezali ko salema eza selon la parole de Dieu te eza en dehors ya parole ya Nzambe déjà cette église là eza église en Nzambe ils a plusieurs églises où je suis pas appelé ya ko citer ba comme na bango pona ko juger bango baba na mystère baba Nzambe to malembe te baba na mystère baza cette espèce à ezati il y a des églises barna papa doki mara la question na il va répondre na baba na mystère cette espèce à ezati oui baba na mystère ba comme baza église belé ah l'homme de Dieu répondre nga ité il y a na ba église barnabiste au Saint-Esprit azati il y a na ba kimangiste wana Saint-Esprit azati to za na ba bilo mususu ba benga ba c'était bête non cette espèce à ezati non wana je ne vais pas attirer les polémiques il y a des églises pasteur Sony cette espèce à ezati non nazo biso papa longo wana ba Saint-Esprit azati na lobi ngala zo tuto yo botanga ba comme église ngai to ke malemi parce que to ko mochite to ke malemi yo so yebisanga azoki azati to ke baramiste cet espace à toi azati il n'y en a pas parce que ce qui se passe maintenant pour votre information cet espace azati oh ya otu ko ba le fond du ciel est-ce que Saint-Esprit azana église na bango azati yo cho église liloba cet espace à toi azati Saint-Esprit na kati liloba azato azati là où il y a le Saint-Esprit ko pesa toi missionnaire azato azati Saint-Esprit azati église sango malamu cet espace azato azati sango malamu Saint-Esprit azati sango malamu cet espace azati cité Bethel cet espace azato il y a Saint-Esprit là-bas Saint-Esprit azali mystère amen cet espace azato azati Saint-Esprit azali ozoba na solo ondima mais biso ba église na biso ke Saint-Esprit azali na webite biso ok par rapport à makabazo sala à votre information église tout ça cet espace azali église tout ça là ba église tout ça je n'ai pas besoin ya koloba Saint-Esprit azali l'homme de Dieu sobanga voilà l'homme de Dieu ozobanga na ebi kelo ozobanga. Ok, voilà l'homme de Dieu, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, conseil par rapport à votre numéro de téléphone, par rapport à notre bazuli, en ce moment. Merci, c'est moi l'évangile céleste Jacques Elohim. Nous sommes dans les temps difficiles. Le monde d'aujourd'hui a besoin que le Saint-Esprit puisse rentrer chez nous. Donc, il faut azongisa le sus. Azong le lenga kala. Conseil nanga liboso pour conseiller peuple de Dieu. Tozongisa molimu na nzambe esika to bebanaki na ye to esika to benganaki ye. Église ya Congo tozongisa mate ya solo to banga nzambe tozongisa mo na kati église ya Congo to éviter ba polémique ezangatina. Peuple de Dieu to luka mulimu na nzambe ata musa biso ke biso moko tomita musa na pambole ban non 60 à la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Numéro de téléphone plus 243 84 30 36 307 plus 243 84 30 36 307 c'est ça mon numéro aux anaposa conseil ou anaposa to partager au kobenga to partager ba mixima pe cette espèce azate hein pas ba mixima cette espèce azate azate hein pour l'émission. Voilà chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci Nabatunyo sur votre qui va encore la bise. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Maman Tiffany Mokwa pour leur confiance. Je reste aux acquis ma caméra Alain Kiakala et puis je dis un grand merci à mon vieux Ibrahim. Mon vieux Ibrahim, Balobi Zandounde, Akanga Yem Tokanga Zando. Je dis un grand merci à Philomène Mukwaya. Vous êtes tellement bien, vraiment merci. De toujours le Banasuke émission, Bafwa. Bachala Bachala, vite ami collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po
wangata nzambe alela